nzete oyo yango tokimisela baesprit mabe bandoki ntango naza nango eza yango moko pamba te tosangisaka yango na sa oyo tozalaka nango oyo mbondo nango yango siko awa nazangi kidiba na musangusangu donc otia kidiba musangusangu mbondo asa na nzeta bando na bar poto c'est ça bar poto ezani eza pe nzete babenga yango elemba nzoko biloko nyonso ntango ozotumba yango foza l'esprit kotumba yango te po pozala motema moto ozotumba yango na lupango ezala lupango na yo so oza locataire ko lupango azala nakoki kobimisa yo okobebisa biloko na yo eba tosalaka yango mpe babetaka biso okufaka mpe okoki kosala yango ngai nasalisi yo mpe nga mpe baye kobetanga mpe nakufi olo na yo ekasi ka bandoki oyo bayaki wana balandi yo sikoyo bazebele bitumba mutu moko na bato ebele kobunda sikoyo na ka bongo osala nini mama Oscarine oza na basekre ebele obetelaka biso sikoyo na ka bongo eyo obikisi mutu bandoki na ye balandi yo sikoyo okosala nini kasi tobiki yango na totalaka so natalika na koyeso tala ka oyo pesa nonga ata 5 millions soki boy na boy na ngai po eza bitumba tobundaka yango bitumba ngai nazotraite na moi nazobundela suti na butu mais soki eboyi natiki na ngai po eza malade euti na kati ya libota na yo libota na ezolinga baboma yo siko ngai nazobundela yo mais fo nasala mpe makasi siko yebaka bango bakosangela ngai baza combien nga moko atako naza na munduki yango munduki ya mutu moko na minduki ya bato ebele tokokokana te yango nesengaka ke nasengi mbongo ebele nga mpe nakolia na badoktere na ngai ya butu mpe baye tosangisi mayele ale bobundi elongo oyo monene okisima oyo eza nzeka mibali epesaka force mibali so bazolia yango mibali baza na faiblesse ntango azolia yango itifaka nzoto ya mobali eza problème te lakisa na simba nano oyo mpe uti mboka euti mpe mboka papa bata maske mwasi kitoko yo ozomona ye mwasi ninga mwasi omona ye mwasi mais mobali azomona ye mwasi te bosokolaka na oyo okosokole na sa banzete eza ebele okosokola ye ozosokola ye ok donc asa yango mpona bato oyo nanu bamona asante yango oyo okosokola ye bakisi eza ebele tokotela ye oyo ya poussière nango oyo nzete ya bandoki ya poussière nango mpe ezalaka nango mpe ezali banikaka mbondo mpe ya poussière ezali nyonso tokosangisa na mai na kese tokotia tokosokola ye mpo tokimisa maske wana nyonso elonga asa oyo mama azoexplike awa mpona bandeko oyo aza na masque de vieillesse mibali balingaka yo te mibali babengaka yo te yo moko omimonaka kitoko mais bato bamonaka yo kitoko te baninga basi bazolula yo mais mibali babengaka yo te mama alobi kisi na bino yango oyo bana poto mingi basalelaka nkoro batindaka awa ekei kuna ezali mabe to ezali malamu bon nakoloba boye en vérité malgré eza secret nkoro eza biloko ya bahygiène mais nakoki kodevale secret eza nango bien eza nango mabe oyo balobaka le meilleur et le pire moi vrai moi faux c'est ça mais sikoyo ayebela vision ye moko yaka tobongisa donc wana etraitaka nango te wana etraitaka te mais pesaka vitesse mbala moko vitesse wana fo mpe mwasi azala makasi aliaka kitoko wana ezalaka mpona mokolo moko kaka mpona mokolo moko kaka esili eza bezwe kaka mokolo moko biso moko tobandi kodefelo mpe na bokoko teknologie kaka na bokoko boya na bokoko bokozwa solution
Bana poto, bana Paris, bana Londres, bana États-Unis, bozali ya ko sepela. Bisika nyonso oyo bozwi lisusu libaku malamu ya kolanda émission na bino bolingaka mingi na PSB télévision. Botu nanga nini bana poto lelo toye lisusu na wenze na Pascal esika wapi tokutanaki na maman Oscarine o tosalaki na ye émission mikolo yuti koleka alakisaki bino bakisi ya bokoko ba avantage nango bakisi nini oyo esengeli bomela na ba problème nini bozalaki ebele ya ko réclamer ya ko lukaye bosengaki biso ke tozonga lisusu po to solola na ye po na makambu mingi obo comprenaki te to oyo esengaki bozwa éclaircissement misusu yango wana lokola PSB télévision tozalaka toujours na écoute na bino pe na service na bino toye lisusu awa kokutana na maman Oscarine tobeta masolo ya bakisi ya bokoko pe ya ba maladi mingi oyo bandeko ba congolais pe bandeko mingi bazalaka nango na libanda ya mboka. Alors mbote na bino bisika nyonso oyo bolandi biso bisika nyonso o bozwami tozali awa na maman Oscarine na cadre ya deuxième partie ya ba découverte ya bakisi ya bokoko. Mbote maman Oscarine. Mbote papa nanga. Bonne santé. Qui meilleur papa nous omona encore. Meilleur vœu hein. Oh papa, meilleur vœu nzala oyo. Yanzala. Yanzala tolete. Oh maman. Ya solo ko papa. Mais biloko eza okita na wenze de la eza okita. Biloko eza kokita te. Wana bozipa ki biso mufinuku. Biloko eza kokita te. Parce que soki tezalaki ya kopola. Toleni ni papa. Meilleur vœu yango. Tobandi banda tongo le 1er décembre. 18h tozala wait. Nana kotala biso. Bato nyonso bazokende koluka bilamba bamama batambolaki na ba 10 000 balukela bana bilamba yaya pasi te mulunge na mulunge yaya pe pasi bana babungi pe ya kosoka basoki wapi moyen yaya bona na souffrance eleki makasi yaya tokoka te donc pona yo bona ne eleki mabe makasi nga kutu ekende nango yaya nalingi yango pe lisusu te sabi journango bona nango kutu epa nange lobeli nge eloko te nalingi mpe koyoka yango te soki babandelaka fimbe na bande lisusu vie bon heureusement ke bona ne pesi eleki vie continue mikolo ebele tomonani te bana poto baluki yo makasi bana poto baréclame badéclare basengi tozonga tosala na yo susu deuxième numéro ya émission tosala ki pesa na bana poto mbote o bazolanda na pesi binani mbote mama pesi bana ye mbote bayaya oya te musika kuna na kosunga bino ndenge soki boye na koyeba ndenge kosunga bino naza biloko ya kitoko na kokola kisabino mena ko dévaler te naza na coup de girafe na mesa naza na cannelle na mesa naza na sang naza na nzeta maloba naza na musunda pe yango etetaka makasi bino boke kufaka poto futa biye yaka tokutana na sepelisa yo ozala kosepela landinga bien biloko ebele misu tomoni lelo na ntango toyaki to ya liboso tokutaki yango te neti clou de girafe oyo opresente biso yango nga nayoka yango kaka première fois kuna mona yango eza nini mpe esalaka nini papa oyo nakoyebisa bino cour de girafe ya yeso traité te yaya nakodevale nanga sécurité mais nalobi kaka yaka nga babengi yo yaka soki oyo okutai na nga nakoyebisa yo nyonso nakosala yo mpe nakosokola yo très bien alors ok donc secret ya clou de girafe mama lobi abombi soki oza na besoin nango yaka yo moko okutana na mama bon à part oyo tomoni cannelle pe yango eza nini cannelle eza pe kisi eza basi na mibali mais nakoloba na ngai te nga nabengi babebe na nga boya oye nga moko na kosala na kotindela yo soit oleki kala mission otindi kaka kuna epo bapapa na ngai ambongo yango tala problème na ngai eza boye mama asala na kosala natindeli yo bakotisi na vie mpe oyebisika yo ozali mpe osepeli ok donc oyo na oyo mama abombi secret ok tomoni nzete mosusu oyo mpe tokutaki yango te mbala oyo toyaki nzeta maloba yaya nzete ya nini nzeta maloba elobaka nzete esalaka makambo ebele me nakoloba na nga yango te mama sikoyo soki nyonso koloba te
Siko to koyeba ndenge nini. Il faut ezosenga mutu na mutu aya. Tango ye na kana yo na kotalisa o nzete. Surtout moninga mwasi na kolakisa nzete oyo devant papa. Soki papa ngo akabaka te. Oh yaka na lakisa yo. Yo komona ka ndenge banda opesa. Maman oza ba secret belé. Na bombi nzete na bombi. OK. Osiko nzete eutaka wapi? Eutaka zamba, eutaka bamboka to ebotamaka. Ebotamaka te, c'est importé. Ah. Et c'est importé. Mboka pe eutaka na koloba te. Aïe. Na koloba te. Omoni nzete tosalela yango na makasa oyo. Ezalaka na makasa nango, esalamaka yango moko te. Ezalaka na makasa tosalelaka nango. Makasa nango yango. Tosangisaka na nzete oyo. Mais tango tokokutaka baliaka yango to bamela. Toliaka. Oyo nayebi nde tosalaka, oyo mpe nayebi nde tosalaka. Mais so tokutani kaka na mutu ye moko. Ye wana na koyebisa basekret boye na koloba te. Donc soki oza na mobali akabaka te to patron na yo asolaka bien te. Te nayotika oyo lobi. OK. Tobombi. Likambu te. Bon, à part nini su oko présenter biso. À part oyo loko ni yaya awa naza pe na mafuta nguma na lakisa bino na mafuta nguma olakisa biso. Jaune pe yango. Libanga jaune eza antibiotique eza antibiotique. Libanga jaune eza antibiotique. Bamelaka ngo. Toliaka ngo pe. Eza nango bololo te. Ata bébé pe abotami lelo kolesa yango. Eza pe kisa makasi. Mais wana nyonso ezosenga kaka yoyaka nga na kolakisa o nyonso. Boye na koloba te. Na bombi ndambo yango. Mais bana poto ba osepela te bango balingi. Bana poto soki ayebi atindelinga message aye na téléphone to solo mama nga na zaboy. Tango lobi posa na yo ndenge ozoyoka. Nga nango na kwambale bakisa wa totindi te yaya. Esa problème te na boyi bango te na lingi bango makasi ba bébé na ngai boya. Bana poto balobi bango kuna tellement ba réalité bazara nango kuna esengaka fo kayu nyonso kobima tongo kozonga pokwa kayu et compliquement mu Congo. Te mi Congo kutu eza facile pona traiter bango eza facile. Yaya. Soki aye soki okoya te. Babengi bino batindi batie mbongo baye na sali batisi. Tomatisi yango ekei. Na latisi ye ka ndenga kosala ye moko. Asali ameli akosentir yango osala bien. OK. Bon, à part ba secret oyo bombi pona yo. Nini kasoko oyo lakisa biso mo muke kaka. Na kolakisa nini wana eza secret na ngata nzete o. Nzete to so benga ngo musunda. Musunda. Eza sur la ville, soko yo kiango eza vite. D'accord. Soko yo kiango na zolo eza vite. Eza na parole nango. Nako dévaler pe secrétaire. Na kobomba kaka so to kuta na personne boy na pesi ye na oya ko yebisa nga yango na ko pesa ye mais boy na ko dévaler te na koloba te yaya. OK. Bon nasuka kuna eloko moko pe tomoni kuna tokutaki yango oyo eza nango kisi ya pema ya bana oyo basalaka pema makasi oswanyaka pe maladi ya pema oyo tobengaka asthme baswanyaka yango kisi nango yango basangisa yango na biloko batumbi ale bapesi ya bandi kolia eza kisi. OK. Nyonso eza mpenza kisi yaya kisi. Esa nango eloko mabe te. Bino ba parents bozali na bana bazo souffrir na maladie ya asthme boke peut-être na ba hôpitaux bozi solution te boyeba que na ndenge na biso bokoko pe kisi ezali. Yango ndenge bako bakobaka kokimi l'hôpital c'est quoi? Asthme l'hôpital ekosimba te. Baya na ina bokoko bako traiter. Surtout na ba hôpitaux na biso Kinshasa wa mbongo bazo senga ka mbongo ya nyonso. Ya pamba. Cette fois-ci, technologie a beaucoup de développer. Pour les gens qui ont kokosa biso atondi so basi les ont détruit biso. Si ko biso moko to bandi ko développer na bokoko. Technologie kaka na bokoko. Boya na bokoko bo so solution. Mais pour la ninité bosala bakisi na bino botiango ata na milangi ndenge to mona ya mindele botiango ata na ba pharmacie ya possibilité ezati tosala ba machine te osala ngo possibilité penza osala ngo ezati et puis soki tosali yango
okotiango combien ta la pauvreté tozala ngo na Congo soko lobi mutapia o $50 $100 asomona ngo lichibi koki ko fandelo wana ta 10 ans osi atakeli ate omo ate ko so bebisa kisi yango tosala ka boto fandi soki aye abandi ko lela attaque ndeko langa congolais o aider kaka sali li opesi merci c'est ça mais pona ko sala ngo to tiango boye ko simba te nengo sala boyo ozwaka pe ba témoignage yo moko muta kei pena asaleli kisi azongi pe aye ko témoigner pa na omo bongo ba merci bongo bilambo tozola to fanda ka boye muta ye peso pe da cadeau pièce lamba boye ozo tambola kaka boye mkonsusu na uta na parti na ngai kasa vubu na zoya na termika na re transport passe muta zaki na kamoka mama zwa transport nabi kaka merci usiku na comprena yete siko tamu na yebo ko sona fanya aye ko bimela ngai ya abi ozo reconnaître mutapia transport bo nga bila yebete ezanga osali saranga boye wana yo bosana ko na bosana ko peso kaka merci tango sali si mutu abiki akei asane lokote mais mbulo ko mona ka zwika mo eloko akobosana hote ko kuta ne boye pe abikisi c'est ça bana poto ba episinga na tuna yo au juste misala oyo salaka oyo oyekola yango wapi nani mutalakisa yo eza bokoko na biso nga naza tribi yaka eza bokoko na biso eza bokoko eza ya makila tozobotama yango nakuti bakoko nanga bazosala yango mama nanga azwi yango nga mpe nazotala kaka koko ndenge azotindaka yo kende boye sala boye mwana botosi liboso ya papa asoka mayele ebele ti ntango ozolanda papa malembe akodevale yo basekret ebele yango toyebi yango vis-à-vis ya kozanga misala topratike kaka okoko alakisa biso ne fiske tozwaka kata mwa 1000 francs tomelaka mai bongo te yana c'est ça bato mosusu balobi ndenge opesa ye baexplication wana balobi yo ozanganga ya solo ozanganga nzambe na ngai nazanganga te me nasalisaka osalisaka eza kosalisa nyonso eza bonganga te otango ofandi na koko na yo azolakisa ndenge akolamba fufu okoyeba mpe kaka kolamba mpo mbasi molakisa ye biso na nzete ya bandoki ndenge okobengana lakisa na nzete yango ezali mama elenge napesaka na nzete wana kasi lelo tozodevelope nzete ya bandoki yango bon explike na mpona bato balandaki te esalaka mosani nzete oyo yango tokimiselaka baesprit mabe bandoki ntango naza nango eza yango moko pamba te tosangisaka yango na sa oyo tozalaka nango oyo mbondo nango yango siko awa nazangi kidiba na musangusangu donc otia kidiba musangusangu mbondo asa na nzeta bando na bar poto c'est ça bar poto ezani eza pe nzete babenga ngo elemba nzoko biloko nyonso ntango ozotumba yango foza l'esprit kotumba yango te popoza na motema moto ozotumba yango na lupango ezala lupango na yo so oza locataire ko lupango aza na koyi kobimisa yo okobebisa biloko na yo soki koyi lupango aza te boza na baninga balocataire aza na misala mabe bokobebana foza na maîtrise ntango ozolamba komoni mutu moko aye na bageste moko ya ndenge wana comprendre ye kaka zala na maîtrise yebaka ndenge osolola na ye yo kitano kaka mpo yo deja so obelisi misala na ye yo kiti kaka osolisi ye kaka malembe mpo bokende na bino mosika te donc fo ozala maîtrise ntango ozosala eza komba zala mpe mbangu ntango olingi kotumba yango fo kozala na maîtrise moko akosakana te so oza na maîtrise te bokokoma ta na niveau ya parke sikoyo balobi ndenge ozotumba nzete ozobengana milimo mabe soki oza nganga te oza ndoki mpe te ndenge nini oyebi ke ozobengana milimo mabe mpe ezokima mais oyo eza bokoko na biso na koboya yango te eza bokoko na biso nga aza tribi yaka eza bokoko na biso ale tozobundela mabele kuna bozoyoka kuna deja kuna bateke na bayaka ndenge ezoyinda bateke bazoboma bayaka bazoboma bateke bazowela nini mabele bokoko ntango muyaka alobi muteke azokoka te mpo bazotuna muteke mboka no eza nini muteke aza na mboka te azoyeba mboka na ye te territoire na ye te district na ye te nyonso moteke ayebi te ayebi kaka kisasa eza mboka
oyo eza capitaine na biso nyonso muyaka azowelela mabele na ye oyo eza biloko na nga bokoko sikoyo nakobosa nango lolengeli naza na bokoko na nga nabosana ata bokoko te sikoyo lelo na ngai nazonga na authenticité na ngai fo napikola biloko bakoko na nga batika konéglige tonégligeaka bokoko na biso yango lelo kongo ezosouffrir sikoyo toza na posa totombola yango emata putu ok tomoni nzete mosusu kuna naza na nzete mosusu te oyo monene okisima oyo eza nzete ya mibali epesaka force mibali so bazolia yango mibali baza na faiblesse ntango azolia yango itivaka nzoto ya mobali eza problème te lakisa na simba nano oyo mpe euti mboka euti mpe mboka papa mais eza na solo ya kitoko eza kisima baliaka voilà bandeko balandi ndenge bozali komona tozali awa na kati ya wenze esika mama atekaka moni banzete yango oyo TV za radio te bana poto bino moko bosengaki biso toya yango wana lokola toyokaka bino bozalaki ebele ya kobenga yango oyo lelo toye bokomelaki biso na bacommentaire lelo toye tozwa badetail mosusu ya biloko oyo échappaki biso peut-être babiloko mosusu oyo tolobaki te na biloko mosusu oyo tokutaki te na mesa lelo tokuti yango neti nzete oyo mbala liboso ntango toyaki tokutaki yango te yango oyo mama yebisi biso ke ezali nzete ya mibali ezali mpona bandeko oyo bazali kosouffrir na faiblesse sexuelle tokuti mpe biloko mosusu awa baclou de girofle na biloko mosusu mama alobi ye moko akopesa bino badetail donc avant tosilisa émission mama akopesa numéro comme ça bandeko nyonso oyo baza na besoin na ye bokokota en contact na ye mama na suka kuna oyo esali lokola bale wana asa ya munene wana esa lokola bale wana eza asa wana tobandaka ngo $150 $150 ozongisi maloba wana ozwi yango wana ozokende kataka malembe na ndako na yo ozosalela eza problème te wana eza kisima bato basomba yango mpe ndenge eza mobimba boye basombaka yango mobimba boye nyonso mpe ekei na basaki toza mpe na basaki nango tosombaka yango ayebo ebimisa na bimisi na pesi pri mpe batomboli yango bamemi yango eki na saki sikoyo bongo combien osaki ya monene yango tobanda yango mpe nakobanda yango $500 $600 adiskute mpo eza eloko ya lokumu eza eloko mpenza ezosokola te bata maske mwasi kitoko yo ozomona ye mwasi moninga mwasi amona ye mwasi me mobali azomona ye mwasi te bosokolaka na oyo okosokola ye na sa banzete eza ebele okosokola ye ozosokola ye ok donc asa yango oyo mpona bato oyo nanu bamona asante yango oyo okosokola ye bakisi eza ebele tokotiela ye oyo ya poussière nango oyo nzete ya bandoki ya poussière nango mpe ezalaka nango mpe ezali banikaka mbondo mpe ya poussière ezali nyonso tokosangisa na mai na kese tokotia tokosokola ye mpo tokimisa maske wana nyonso elongwa ok voilà yango oyo asa oyo mama azo expliquer awa mpona bandeko oyo aza na masque de vieillesse mibali balingaka yo te mibali babengaka yo te yo moko mimonaka kitoko mais bato bamonaka yo kitoko te baninga basi bazolula yo mais mibali babengaka yo te mama alobi kisi na bino yango oyo en tout cas ngai nakoprouve eloko moko te tozoyokaka ndenge mama azoloba donc ye moko ayebi ndenge nini akosalela bino kisi oyo pour que makambo nyonso ezala bien bino moko bozomona en tout cas engumé eza makasi mama Oscarine na wenze oyo aza na succès makasi bato nyonso oyo bafréquentaka wenze oyo bayebi ye bayebi baproduit na ye bayebi efficacité nango yango bozomona de temps en temps baclient bazoyaka bazosomba donc tozali obligé bocomprendre biso ke soki azoteka totika ye nanu moki ateka pour que tocontinue émission mpo Maman Oscarine, succès na ndenge osakana te. Maman, sikoyo succès eza nini juste? Papa eza nini? Nga mama na ona za na nini bonzambe kaka. Nazoteka biloko eza kitoko. Nazoteka pe nazo expliquer mutu. Mutu tango aye mama problème na ngeza bonga bimbo. Ne ta fait pas somba. Salabo. Tant on a la qui s'est acquis à Sali, à se trouver normal. Et si les roues sont gâtés, il n'y a pas qu'à Québec à Mansolo, comment on est sur le Sali. Bazoya.
po biloko eza kitoko pe nazo expliquer mutu pe kitoko mutu pe comprendre ngai yango moni pe succès ezotongwana sikoyo est-ce que eza na maladi oyo yo okoka kobikisa te ozwa kamoko boye oyo okoka kobikisa te nga soki maladi nga na simbi ata na bamama ye ezaka mpe docteur asimbi boye atani boye te eza na badocteur mpe bazali mpe biso mpe toza na badocteur na biso baspécialiste bazali oyo namoni ke te oyo ezosenga fo totia maboko ebele yoyaka totali tosangisi mayele tozwi compromis nyonso eza problème neti ka nini mpena oyo emarka yo mona mpena ke nka oyo elekela ngai ndeti ka ya postate ezalaka ya makasi papa wana mpenza lingai kokufa namoni nga mwaye nasimba yango eza te nabengi mpe docteur na nga ya makasi ya bokoko atali bayebi kosimba ye te oyo eza misala molili totiki na biso tosongisa togide biso te kende na contrôle na hôpital wana tobengani ye wana bino mo bomoni deja ke eza ya molili ezosenga makambo oso tosimbi tokomema ngai totiki na biso eza na makambo mosusu mpe tokimaka yango totali boye nabengi mpe docteur na ngai ye atali boye abengi mpe spécialiste na atali boye oyo te botika bosundola tokomema ngambo tokimi me bino boza na nzete ya bandoki boza na bakisi nyonso ebenganaka banvutima na milimo mabe bokokaki kobengana milimo wana te oyo ekangaki tosalaka yango mpe babetaka biso tokufaka mpe okoki kosala yango ngai nasalisi yo mpe nga mpe baye kobetanga mpe nakufi olo na yo kasi ka bandoki oyo bayaki wana balandi yo sikoyo bazebele bitumba mutu moko na batebele kobunda sikoyo na ka bongo osala nini mama Oscarine oza na basekre ebele obetelaka biso sikoyo na ka bongo eyobikisi mutu bandoki na ye balandi yo sikoyo okosala nini kasi tobiki yango na totalaka so natali kana koyo so tala ka oyo pesa nonga ata 5 millions soki oboyi naboyi na ngai oyo eza bitumba tobundaka yango bitumba oyo ngai nazotraite naotraite na moi nazobundela suti na butu mais soki eboyi natiki na ngai po eza maladi euti na kati ya libota na yo libota na ezolinga baboma yo sikoyo ngai nazobundela yo mais fo nasala mpe makasi sikoyo oyebaka bango bakosangela ngai baza combien nga moko atako naza na munduki yango munduki ya mutu moko na minduki ya bato ebele tokokokana te yango wana esengaka ke nasengi mbongo ebele nga mpe nakolia na badocteur na ngai ya butu mpe baye tosangisi mayele ale bobundi elongo mama Oscarine tokobomala kaka wana ye moko okutu moko makambo alali pongi aza les me biso atozobunda yo kasi maladi nyonso totretaka eza ya bonzambe eza ya bonzambe te ya molili ezali bitumba mpe elandaka biso tobundaka mpe yango wana tosenga so tomoni ndenge wana oyo eza bitumba apesa liboke po tokobunda ya moi na ya butu soki alingi te atika na ye yango wana sikoyo ndenge bozalaka boye yo bino mpe totsaka yo te bino mpe bato bobundaka wana boza mpe na baprotection na bino toza nango oyo mbongo yo kozanga yango ndenge tozanga na biloko na biso tolata mpe na nzoto nakolata mpe kidiba na ngai nalati mpe wapi yango kidiba eza te mpo moto asala yango asala yango te nakolakso me yebaka mpe nakopeswa yango nakopia bino mpe biloko na bokondo ntambo wana okomona kaka tato aza na misala mabe soki amono babete oyo aza mosika azobanga o na mosika mpo ayebi ke oza deja na bantina wana eza nini eza nzete to eza nini peso eza nzete eza mwa biloko moko boye na mwa liyeba moko noir nakopia bino botie na poshi bozosalela donc wana siko ozwango otieka na poche bandi otambola na poche ozotambola na ata bebe nde omonaka baninga bana nde basakana wana so quartier eza mabe osokoli mwana na yo otie mwa biloko wana na poche bamama balingaka kobebisa bana bato so bamonika mwana na babanda obenga nde babanda olinge te yo longwa ayebi ayebi ke mwana na deja aza bien calme ine deja baparent mosusu baobanga ata mosusu banga te oyo akobanga ye aza na misala mabe oyo aza na misala mabe te aomoneka mwana me oyo aza na misala mabe aomonaka mwana oyo deja baparent nesi babebisa etongo nzoka deja tosala mama ye me parent mosusu aobanga kotia mwana babiloko oyo mpo oyebike lelo bon baeglise ekoma mwa mingi bamateya ya ndenge na ndenge kokosa biso te tobungisi bokoko likolo ya réveil bamiyibi bapaster bazotambola na bakamion biso tozotikala babola ti lelo
yo yebisa mdimini na somba kamera tozo tika na babona chabo e pesa bo koko na biso isaiti nga so na bibo koko na nga pona église te so na kile église na kila sabe ko tema na nga mto ekota ngo konta likolo bo koko na nga pe na kotika ngote wana mili fa papa na kotika ngote na kotia atande ngo zali lo so na pesi yango otie mutamisala mabaya pusa pepe na si atande bosaka na ba compagnie tato aza misala mabaya bando bango abanda kotonga mwana na musika ayebi posa bien miné de tchala ncho. OK. Siko bon, question na ngana continuer ngo kaka malgré répondre batu mususu akoyi kobanga ata mususu ekomi kindoki ekomi osenga makila yo babiloko eza makila te yango na tozo développer te yo kasi nyonso ezaka ya makila po bato babanga bakisi yo makasi non papa na ngai ndenge na fandi nga mama osika na pesi makila nga na fina nga na bota bana boni mibale na mibale wana moko akufanga vana na une année 2 ans ya mobali na tika na jeune fille nga moko blanche ye pe na zana sikona ko somona na tomona kiembala simba otoyaki tomona kiembala na boko pona tika na nana ese makila te soko luki makila soko luki système donc ya makasi o mata na avion na misala mike tozo sala o ngana ko lukira makila force de quoi ngana zoteka nazosunga nazoteka nazosalisa 1000 fois na ko pesa makila te makila ezate ya makila te ata na pesi o bebe nanga ko banga te na ko yate ko pesa nga mwana pia nga mama pourquoi ngana pesi yo mbongo ya kisi na pia nguma kasa nzela ko mbongo na bongisi yo kaka posa la pièce po muntu aningana te asala yo mabe nde tozofanda mokili eza mabe makasi osala ye mabe moko te me mutu alingi yo te biloko wana ekomi mingi akoti so kaka mabele c'est ça so tobunda mpe na bango akasi tokobunda na bango na molimo na nzoto te na molimo nga mpe na libebisi nzoto nanga natia biloko nanga efandi na bomi nanga mutu te na kati nanga mpe nzoloko te nafandi nanga kaka ekosenga yo mpe te olamukaka na minui baluka na nsima ndaku kata soso mutu namuka na 0 eza te namuka na minui eza te apa so na biso tolingo tumba mpona bandoki lokola batelemaka 0 yo déjà tumba tira bango 4.9 ntango ya zo ya tutani moya kota c'est ça à part ça eloko mosusu te. OK. Combien d'années déjà depuis obandi makambo? Nga na bokoli mwana Blanchine lelo abotami na 89 na tangise classe na Wenzi na bokoli na Wenzi asala université na Wenzi kana Wenzi to banda esika mususu Wenzi kaka yango na bokoli mwana Wenzi yango na tangise mwana pe classe kaka na 1989 ozaki déjà awa nazalaki déjà awa nazoteka nazokima bango wana kuto zoyiba na bayambalo bautaka mboko tango na kuto mboko ezalaki bien ozosomba biloko zoyiba soki lelo mbesi tokufa te po lelo ekoma bambasu bamaladi ebelebele wana penza yambala wuti boye ozotanga biloko na ye bazali bayuma otangi boye biloko ya 500 000 mais okoteke mwa 300 oyibi epe mais lelo te bato bafongoli bisi tobokoli bana kana koteka bana batangi klase na koteka tozokende komina mpe kaka na koteka soki mokili ebongi yango tokoyeba ndenge nini tokosala siko bayambala bayaka wapi bino bosombela yango wapi mituka eyaka ti awa lelo tokoma awa ye moko yambala kiti ayeli awa toza mpe na bakilia na biso mokolo ya kokende opie mwa 10 000 20 000 mokolo koya na biloko aye kokomela kaka na mesa. OK. Bon, j'espère que bana poto bana Londres bozwi l'éclaircissement nyonso na masolo na biso ya lelo oyo ezali deuxième partie oyo tozosala na mama Oscarine bosengaki yango mingi yango na lelo todesidaki toya kosola na lisusu mama Oscarine. Oui bébé. Toyoki na mwa banquette muke tosali ke bana poto mingi basalelaka ankoro batindaka awa ekei kuna. OK. Ezali mabe to ezali malamu. Bon. Na koloba boye en vérité malgré ça secret encore eza biloko ba chaîne mais na koko dévaler secret eza nango bien eza nango mabe o balbaka le meilleur et le pire moi vrai moi faux c'est ça mais sikoyo ayebe la vision yemo ya kato bondisa donc wana
etraitaka nango te wana etraitaka te mais pesaka vitesse mbala moko vitesse wana faut mpe mwasi azala makasi alia kitoko wana eza kaka mpona mokolo moko kaka mpona mokolo moko kaka esili eza besoin kaka mokolo moko bosepeli esili mais eza na baconséquence nango mais boyi na koloba te ok bon sikoyo soki moto alingi sikoyo ase soigne mpenza atika kosala babiloko wana fo aya tosololi apesi position ezala mokie ezala monene yo yaka kobomba sekete ezala vérité ezala transparent ntango yo devale olobiki naza boyeboye nga mpe na kokidi yo boyeboye atya mbongo age ale tobongisa yo esili siko mpona bandeko moye baya eza te po to ezali mosika bamosusu baza na difficulté problème ya mokanda aluka ye lisusu azongaka me bino bozali ti soki abengi yo bino boye tosololi nga naza boye tokotinda batisi ekeke malgré balobaka tisi ya mai na avion ekotaka te mais na mayele esalaka nini ekotaka c'est ça oyo mpe ya massage ya pomade ezali totindi mpona komase azomase nyonso ezali tokozala kaka mayele ya kotinda ye bisika azali soki mpe ezosenga yaya tokobenga ye yaka soki oyo okamufle te biso tozokende kuta yo bisika okamufle te bisika mpe tokotraite eza bongo eza na biloko mosusu ezosenga ye aye ezosenga teke totinda soki ye aye tokotala mpo docteur atetaka moto fo atala mpe aseso mpe baexamen bon biso lokwa toza na bapareil te na kotala kaka boye leta nde tozozolola nazoyoka yo nazotala yo yango tokoyeba na banzi omonaki chaine fillette nanga moko azalaki awa azala nzoto mwa mikie na mane kosepela na nzoto wana te nalobi nzoto boye te ntango tokangaki ye totalaki ye tomoni te aza na nzela te zosenga fo batya ye bakisi po afongwa oyoki te batya ye kisi ye moko ya kotémoigner deja nayebisi ye na kosepela mokolo yango ezala fete c'est ça ok sikoyo bato mosusu bazali na baproblème ntango mosusu banda akenda poto makambo esimbaka te ntango mosusu blocage ya famille ntango mosusu balakela ye mabe ntango mosusu baproblème eza ebele na bandeko na biso baza na poto oyo ntango mosusu bayebisaka biso te balobaka te ezokufela bango kaka na mitema omwana mosusu banda asala demande na bango basalaka po azwa mokanda si lelo esimbaka te est ce que oza mpe na possibilité ya kosunga bandeko ya bongo makasi abanga te na kotutisa mpe na bino moko soki mpe aza na baproblème ya bongo na tokosunga ye tokobunda kaka tokoyebana baforce na bango na biso mpe tokoyebana kaka toza mpe makasi yoka toza balembele bokopesa bolembele te fozala mpe makasi tokosunga ye tokobongisa ye ka ndenge aza mosika kuna aza mosika ye azala makasi na kobenga ye moto abando tya crédit ale biso atozogide oui tokosunga ye akofungwama mpe tokoyebisa ye mpe soki alingi mpe ayeba mpe toza mpe na bato tokoba kotalisa ye bapesi ye mpe kitalatala bayebisi ye mpe nyonso oyo eza katina eza problème te ok bien merci beaucoup mama Oscarine j'espère que nyonso esengaki toloba lelo tolobi yango bon bakisi mosusu eza awa déjà tolobelaki yango na émission euti koleka bandeko batalaki te bokotaka na bavideo na biso ya kala botala bokomona mama Oscarine ndenge expliquaki nyonso parce que lelo aza na mwa bareserve moke pamba te mosala na ye esengeli bongo voilà koyi kobimisa mayele nyonso te ezali bokoko bapesaka yango mpe gratuitement bongo te il faut moi elembo mpe ezala yango wana aboyi kodévoile basekret nyonso mais soki botali na émission tosaki liboso apesaki mpenza mwa badetail mingi koleka ndenge apesi biso lelo soki mpe ozali na besoin ozwa détail mosusu oyo tolobeli te to information moko boye komela biso ata na commentaire question nyonso ozala yango koma na commentaire tokoluka lisusu toya ata prochainement pour maman Oscarine à répondre na ba question na bino en tout cas tozozela ba question na bino mingi bino bandeko oyo botindaki biso boyebisa biso soki to rencontrer ba besoin na bino soki bongo te ba question musu ezali bo hésiter te bo komela biso ka na commentaire tokozonga lisusu parce que maman Oscarine aza disponible pour na biso aza disponible pour na bino
naza na koyamba bino naza maboko ya kofungula naza ingrate naza pe égoïste te naza na posa mutu nyonso azala à l'aise tokotikela bata misala mabe ta te bakoleka biso lisusu te biso nyonso mayele ekomi ebele technologie mpe développe soki atie mutu na tie soki okokobunda te nga na kobunda sikoyo soki mutu mpe alingi ayekola kosala bakisi lokola yo asala ndeni wana esengaki eloko ya makile bokoko na bango omoni kisi ezalaka ya pambapamba te tisi ezalaka ya bakila soki na mboka na bino na makila na bino bosimbaka yango te okosimba te soki osimbi yango okozwa liboma soki boza nango ke bokoko na bino esalaka makila na bino ale tokoti eza problème te edepandaka makila eza biloko ya makila eza ya pambapamba te donc soki makila na bino esengi nango te kosimba yango te yo bandomela kaka o bazosala yo mpona nzoto me mpona kosimba yango sala ekosala te po eza bokoko na bino te eza makila na bino te siko ndeni moto akoyeba ke makila na ngai ekosala to ekosala te bongo bino bosololaka te na bapara ifo kosolola na bapara na bino biso te bandaki kosolola na bapapa na biso na bakoko na biso nakefanda yanga pepe na koko okoko naza ndoki te musana okozwa ye mayele wana akoki kokufa na mayele wana te papa ye biso eza ndeni te biso awa tosalaka boye omoni soki tolingi mpe oboma motu tokolakisa esika obanda kolia soki mpe toza makila oyo ya bapesi na yango makila bakolakisa libota oyo obanda kosimba omoni libota wana obanda kolia kaka wana kote okomeka te soki omeki okokufa c'est ça soki mpe eza bongo te te biso mpe ya makila te kosimba makila te komona makila te me bokoko na yo yango okosali yango na bonzambe me makila yo okomona te soki omeki na makila okufi c'est ça il faut koko na obosololaka temps en temps na baparent na yango nde bakoyebisa yo bakodevale basekret bosimbaka makila to bomonaka makila bato te c'est ça soki bomonaka makila bato te bosimbaka bokoko te kosimba na sentiment te oya kobeba sikoyo na famille na bino à part yo nani so asalaka yango biso nga naza na ya na ngai ye te kaka nasala mwana ngai nakoti epe place wana ndeko ya mwasi mama na ngai soki opusa na kokomema yo okuta ye paso te mama abota yo mama abotanga azali ti lelo sela tokende na kisa tokende na kisa yo ok voilà bandeko balandi lisolo ekomi elengi kokamwa mama Oscarine azali pe na mama oyo abota ye mama abotanga oyo omesa ya na yo omesa babebe na ngai bana bango ye bango ye naso nasaba misala yeyo joli yeyo te azoteka te aza jeune fille omoni ete namoni tokenda lakisa bino siko mama abotinga voilà toke totala mama oyo aboti mama Oscarine abotinga ngai ye kokamwa awa mama oza jeune fille boye mama boni vraiment tosepeli nde tomoni yo mama Oscarine mama aza nanu jeune mais yeyo te ozomona te sikotala mesana ye mpe aza kaka na mosala yango omoni oyo ngola te ozomona oyo pei te oyo esala mosani mpe oyo tolambela yango biso bepisi na misuni na biso na bandundu yango pei totiaka yango na kisa pota libumu tolambelaka yango mpe na misuni tolambelaka yango oyo eza pei oyo yango asa oyo sikoyo pusher nango yango basango batiaka na sansoire na bango mpona kobengana besprit banzete yango sikoyo eloko nini donc ya bino mpenza ezali ya famille ebandi na mama yo mpe ozwi yango yo mpe okitisi su na bana na yo tozolakisa bango nyonso eketikala donc bandeko baolanda biso bocomprendre que awa eza vraiment likambo ya sérieux ezali likambo ya lokuta te ezali mpe te likambo ya mutu moko boye abimi na ye kaka boye abandi kokosa bato donc bomoni bino moko mama oyo abota mama Oscarine azali mama kombo nani mama Séverine mpe ye moko ti lelo azali kaka na mosala mama tokoyeba mbula boni aza na catholique mama lelo
Maman Kala. Maman catholique, mais toujours dans Moussa. Ok, merci beaucoup. Maman Sévérine, tu qui est? Tu es Kimia. Ok. Voilà, tous à la mesa. Alors, Maman Oscarine, oui. Au format déjà Bana Boni, à part Bana Oya Yomoko Boti. Au format déjà Batmoussous. Banangani on pesa bango banangani ko simba. Ah, OK. Ya bato ko ki ko simba te papa. OK. Ko simba te na ko pesa kaka ya ngamuko. Na ko lakisa musala ya ngamuko. OK. Mais ya bato ko simba. Ah, pona robanga ka makambo eta mususu. Pona bangwe le karana mo te. C'est ça. OK. Bien. Liloba na ya suka ezali nini pona bandeko nyonso balandi biso surtout bana poto o baluka kio makasi bana poto babanga te naza pona bango o bakoya baye o bakoya te babenga bino batinda bino boya tokosolwa tokobongisa nyonso babangelo ko bamusu bazobanga bilo na ota musuza cher eza charité ya eza biloko te zo uta musika ezo uta nanu bazamba musika bisika ezo uta kwe mona presse tala passe mutongo pe afuti batiki ya ye awa yo kasi akopesa ngango na prix assez ye pas zo calculer batiki na ba dépense na bonga mutu na kote nanga mutu nazo salisa onazo salisa ye baka risque pesa eza bitumba yaya yo za wana de zo mutu si ba utiliser yo tongo omiye bakate ndito zo tambo boto miye bakate nzoka mabota se salela biso kala uta bo bébé tomiye bakate mais lelo en cas de problème ce qu'on attend nous au salle ce baka na obunda bitumba moi na butu ah c'est ça on a conseillé le kwa muke na conseillé le bébé en cas de problème ba docteur na ngape bazali poto sansama ile wana toyeba ko bunda et ça bongo te ça bongo c'est ça merci beaucoup maman Oscarine. Merci Nabino Bandeko Bolandi Biso partout bisika nyonso surtout bana poto bana Londres bana Paris bana États-Unis bana Congo Brazza na Congo Brazza pe to monaki ba message Nabino bana Angola bana Kinshasa wa iska tozali bana Lubumbashi bana Kolwezi bana Goma to pesi bino mbote toza de cœur Nabino malgré nyonso o ezali koleka kuna maman Oscarine yeyo to solo linaye nyonso oyo esengalaki boyeba to bolandi yango na boende to sukisi numéro ya lelo na esengo nyonso na elika ekte boko benga biso lisusu pe boko komela biso lisusu poto ya lisusu kokuta na maman Oscarine toujours na souci ya ko servir bino ya kopesa bino ba information ya kopesa bino ba découverte mais puis ko rapprocher bino na ba service oyo tozali kokuta notamment ya maman Oscarine tokutani bongo mbala sima mikolo ezali koya botika la malamu pe kimia ya nzambe ya bakoko ezala na mabota na bino maman Oscarine pesa bandeko mbote abayo tokokuta na nazali nazana bino mutabanga te mutabangisa bino te kobanga te ya mabeza te nyonso ezala malamu boya oyo moni okoya te bakomela bino nazali tokotinda o bakoya pe baye soki bokamufle pe nakolanda bino bisika bokozala nyonso ezala malamu mbote na bino nyonso. Merci beaucoup maman Oscarine. Fais ça numéro de téléphone. Numéro là 082 082 029 11 44. To bandela 082 029 11 44. Voilà, to préciser numéro yo ezali numéro ya maman Oscarine mais ezali numéro ya WhatsApp te. Ezali pona ba appel local comme ça soki pe bozui ete bobenga biso na ba numéro ezali affiché na ba écran biso to sala kaka musala ya ko komisela ye message to ba réclamation to ba besoin na bino nyonso parce que biso toza na possibilité ya ko kuta na ye la preuve en est que boluka ki e yango to e lisusu alors to kutani bongo mbala sima botika la malamu ça va boke malamu merci OK na o bini bisa tuna sensa bini bisa tuna sensa benya marabino yo
kosalela nini? Unja maliga. Denga ma. 4500. On jeta maloba. On jeta maloba. Soki patron na bina tetu kakate. Chelika weka kisi papa kisi penza udomina ciao oui jeta maloba bakominaka yango na makasa na ye obanda kotafuna ye aza sikre ye ozotafuna ye lititi na ye batiaka na amelene bianga na matiti ya njeta maloba lia ya njeta maloba ozolandanga ye aza nzete donc nakodefale seke te mpona bana mibali bakokomprendre biso eza seke pesanga kaka ye moko oloba oyo totafunaka ye naloba bolongo na kasi moko ma ma opesa pourcentage mamonde na technique Aku